République démocratique du Congo. Sikoyo, chaque bateau dans la royauté, pouvoir, ils allaient stationner. Donc, ils allaient stationner quand ils ne sont pas morts. Et tant qu'on a caté. Donc, tribu, clan, oyo bazongi bokonzi ndenge ezalaki tribu ya Jida donc bokonzi etikali epai na bango oyo biloko toki na bango toki na royauté wana donc bokonzi bato na bato epai na bango pouvoir assumer epai na bango siko baregroupe bino nde bongo pouvoir ekomi rotatif donc ekomi rotatif ndenge nini soki el ouest aregnaki na temps na ye mais parce que le mandat n'a pas le mandat spirituel n'a pas elle Congo et si vous avez quitté le mandat elle nord elle nord quand on dit à ça le mandat à Ibi et où oui et où mais c'est normal à Ibi ndambu ya mbula na mandat ya est au moins il faut ya tour ya est ya wana na Ibi saka batu tout le conduisait à l'est. Donc, nord, est, sud, est, il y a beaucoup de conduisait par là. Ce qui est le mot en effet, il y a le centre. Ce qui est le mot dans le centre, il y a les zongi dans l'ouest. Mais on dirait que nous sommes dans le sud. Dans le sud. On est dans la chambre. Pour la labo, on a des détails. Ceux qui va comprendre qu'il y a un dengue, mais le bateau est là, il y a oui, et c'est la intéressant de dire que non, le monde est ceux qui peuvent besoin, la corrida n'a besoin. Parce qu'il y a un moto nord. Nord a fait des gens qui pouvoir rester filaki. Non, pour que zone la montée. Tant à bango de la qui répond. Car c'est est, Bazumi Balin. Bazumi Balin, mais Bazumi avec un mandat à bango. Chaque mandat, ça va en combien de temps? Il y a un moyen de boyer comme ça. Pour possibilité de bango susu. Mais quand on a dit que mandat wa les ana bambula boye. Mandat wa les ana bambula boye. Tant on a dit que nord a yibaki ya est. Mais na kopesa kaka moi détail moko pona na yibisa bango ba données spirituelles ngeza. Parce que ban nazo ya ouest pe dans l'ouest a dirigé pendant les 5 ans ba tchaki des ordres dans le nord. Nord a tchaki des ordres, est pas tchaki des ordres. Les 5 dernières années, il y a nord, il y a un pays qui a des ordres. Au moins, Mobutu ti 90, mais comme on a 90 ti 95, il y a des ordres de la catégorie de la zone caucasienne. Il y a des ordres de 60 à 65, il y a des ordres de 90 à 95. Papa, comment vraiment la commission, la bande pour rien les sous comme ça papa vous expliquer bien le sous malin parce que là comme on est dans révélation il y a maman Mboka dans les niveaux politiques comme Kobima papa vous il le gasso que comme vraiment parce que matin de mingi moni de konangai il m'a kaka passi parce que zota la bande dans zone comme de quoi ni ba koko aussi ba maka muto azana mayaka mais kingwa kolate nango mutu aza na kingo mayaka nzate awa na Congo boyebi nyonso ezali baposibilité nyonso ezali oyo ekoki kopermettre bakongolais na bakonzi ya mboka po tokoka kobima na situation oyo kasi eloko eza mpasi ezali manque ya considération wana bazoconsidere kati na bango te yango nde ezosala mpasi kasi likambo te ata eumeli ekosila kaka oboyebaka ke nature ekosunga biso oyo yango mpe eza baposa ezala libre banzete na biso banyama na biso bambisi na biso biloko na biso nyonso eza koluka mpe ezala libre mokwa toza kokunda mokolo moko tokulonga kaka esalaki yo pasi na ndenge ya mabe oyo oza na yo crampone na baposition wana kota na chambre senga na tata keli kona se alakisa na bino mpe bayebozosala politique so bomoni te bino kozala baargument oyo eleki papa nkusa lobimba lolo ozala politicien ozala religieux ozala nani olingi débat yaka kaka bokomilongana kaka kolakisa yo ndenge nini bozotambola bien te na religion bozotambola bien te na politique bozotambola mpe bien te na enseignement ti na technologie to na social
nyonso papa Nkusu akopesa badetail kasi etungisi makanisi na yo zwa kaka bokasi ya kolinga Kongo na yo ya kolinga bakonzi no ya kolinga mutu nyonso moyindo nyonso aza na langi na yo banda na liboso na kolinga ye kotala nanu ngambo azali te o asambelaka na lingomba boye o te aza na parti boye o te aza ekolo boye kotala nanu wana te tala nanu liboso na poso banda nanu na kolinga ye bokosi mokoyeba eloko nini ya malamu eza epai na ye oyo nakoki kozwa eloko nini ya mabe eza epai na ye oyo nakoki kozwa te kimia eka te ezala na bino matondo mingi nde tokutana lingomba na nsima matondo mingi papa Nkusu merci vraiment na lolenge oyambaki biso na lelo na cadre ya émission na biso loba toyeba bandeko tokomi na suka ya pardon boni ya émission na biso soki omoni ke maloba oyo papa Nkusu alobi na kati ya émission etungisi yo to pe oza na likambo ya koloba benga biso na 081 546 95 na bandeli lisusu 081 546 95. Merci mingi na équipe nanga mobimba oyo na travailler na bango na simakuna na moni ndeko na ngai Roger Mwaka oyo asungaki ngai lelo na bilili na bosanité José Kalume. Merci mingi na maître Deka, merci mingi na Georges Masudi pe na bandeko nyonso pe na pesi mbote na Fumototo collègue na ngai ya musala. Merci na baye nyonso oyo bolandaki émission na biso tokutani na mikolo ezakoya parce que